Bokoto, 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 bokoto. Général fantôme konza banzoi. Banzoi a fati betom kwantombolo biko. Jinaina moi lombango na poko lelo vendredi le 17 janvier 2025. Chef de l'État na moi lombango attendez na zo kabiente. Lelo santé tungisinga mwa muke mais na ekoloba na makambo ezana se a. Na moni bato ebele ba benginga depuis tongo. Ba benginga bazo bisanga général oyoki makambo ezana sete. Makambo ezana se na biso ngona sina yoki. Siko zolo bate. Bon na eko répondre bino. Sandra a servi 600 000 euros nae. Je dis bien 600 000. Mais mon toit bundi saka régime. Allez 600 000. Bon. Biso baye to bunde la ka pouvoir. To bandana ngo na opposition ti lelo. To liata différenté. Ata bino moko. Nazo ali susu musala ko kataki mwana mwasi wana. Asela 600 000. Il n'y a pas longtemps ici. Quand on a chef de l'État, ba journaliste, ba bengi saki bango, ba fanda ki kuna, ba bima ki na mwa musolo. Tozo talaka na miso. Tozo talaka boy. Et bongo biso ba eto sala ke Félix Azalawana. Tozo na pouvoir to gagner nini, pe to koloba nini na minito. Moi je trouve que la meilleure des choses, il faut se taire, il faut rester calme et silencieux, comme si de rien n'était. Bah français baloba, les champs à bois, la caravane passe. Beaucoup si la nango bino mo ne bobanda kiango po nga moni que nango kota biloko anate, nango kota ngote. Je suis libre de mettre mon opinion. Je trouve que c'est na monango au sa nango eloko moko te, puisque je suis vraiment touché. Vraiment sidéré de voir que biso bananda ko ba considérer ka biso te bato alibando bato sambisa régime de bato bazolia. Ah nzambe to sala nini mabe nini o biso to sala ata bato ba loba biso to sala mabe nini o biso to sala ba bengisa biso ta une fois te eloko moko te général abundrazaka au front mais ba éviter nini général a salaka pour survivre. Mais nzambe moko likolo ayebi onga na kotiela siko eliki ezaka nzambe. Et puis na yena mwa lombango Perrault Loire a reçu une montre à $10 000. Combien? À $10 000. Montre à $10 000, cadeau d'anniversaire. Combien? 10 000 $, cadeau d'anniversaire. Maman Tini, maman Denise Nekeo. 10 000. 10 000. Quand? Avant de s'exiler, on ne peut pas chercher les documents. Une montre de $10 000. Il est vivant. Le journaliste dont je disais qu'il avait cassé le mur de sa maison pour soutirer $40 000 à Maman Denis, c'est Perrault Loire. 40 000. 40 000. Il est vivant. Si je m'en prenais ces morceaux, envoyé à Perrault Loire. Non, ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger. Vous cherchez des documents d'asile. misala na osala tout na nango na ba preuve. Mbongo bimi na poche à Denise Nyakeru et kota na poche na yo tote kota na fondation na otete. Olia mama.
problème eza yango wana olia ndima quand même na poche nanga papa Pero soki ekoti na poche nanga elingaki servir nga na kolia na kolata na komela mais du moment où nazwaki bapesaki mbongo na fondation oyo edaki bacongolais ekoti na poche nanga mbongo ya Denise Nyakero moyibi mwasi ya Chilombo yo okombataka bango osali fondation okozi mbongo ya moyibi ya Denise Nyakero mwasi ya Chilombo otie na fondation na yo quelle contradiction Sandra na biso toloba nano eza mbongo ya Congo oyo fallait ba congolais ba bénéficier ebimi wapi ebimi na poche ya Denise Nyakero ebimi pas la première dame à Congo oyo ah oui yo par contre bayaki ya balobi ke bazaki opesa mbongo na bango zolia ngai balekise ba vidéo partout awa non oyo apesa na mbongo mais so bazaki opesa mbongo peut-être osala bango mosala c'était pour le travail ozaki osala bango mais ngai bino bo soutenir bo saleli bo financer ba peuple congolais o ba préveza pourquoi pas que bo kabila mo Sandra ba peuple congolais na fondation ya Sandra Mudimbi c'est ça le problème bon toke na malembe ba financer projet nini à hauteur ya combien pour bazolo ba ke olia ba plus de $300,000 et puis yo le koso le kakio 300,000 ekokio te osengi 5 millions toke no na ba projet ba financer projet à hauteur ya combien ta voice nanga onga na lobi na bango pesa nga 5 millions o yanga Sandra babimisango na tie bango na défi ba financer ba projet yango ya projet nini ya kotonga nzela ya kotonga fontaine ya kotonga nini à hauteur ya combien pour tozoka quand même ba monter ba plus de 300,000 quand même o ebima $350,000 na zolo ba bien ah maman quand même au monde que ba congolais ba na droit aux ala dessus ba congolais projet yango ya $350,000 au fondation na OFI ba ala dessus par rapport à quoi mais pour lui à 350,000 à Denise Nyakero yo mo zo reconnaître yango papa Pero na koki koya ko buka lokuta te ba pesa mbongo o na sala ba fontaine o na sala ba machine à fufu place to banda no malembe projet ba pesa yo 300,000 du coup to ba pesa ba ndambu ba pesa ombo ba pesa o du coup to ba pesa ndambu ba pesa nga ba ndambu batika pesa nga ya ba nini 100,000 150,000 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ok maman 350,000 projet nini oyo ba congolais ba Orlando yo au sala na Congo ya 300,000 eza au sala kana ngoni au-delà ya 300,000 papa Pero to lo bana ya mbongo ya Denise Nyakero ngana za besoin au-delà te ya mbongo ya Denise projet nini oyo to ko kendele na Congo to bibo projet oyo eza fondation Sandra azola kyango mbongo ta asala kyango eza projet nini au sala na 300,000 ngoni na ebiso na sala ba financement ya ba église na sala ba citerne soki ba fontaine na sala ba kombo na ngoni na sala ba machine à fufu place ba zakita ba machine à fufu te machine à fufu ya 300,000 mama omoni ke toke malembe makambo ngo oyo to finga Félix Moyibi Congolais à Rolando ozongi 350,000 ya Denise Nyakero osagi na ngoni nini na somaki na pesa ki machine à fufu za 300,000 te papa Pero machine à fufu au sala qui na $350,000 ya Denise Nyakero nini papa Pero omoni yo za besoin d'explication ya 300,000 omoni tango ba pesinga mbongo alobi na nga boye kende ko financer ba congolais mais na za na besoin ya ko pesa ngai rapporter yo zono ka mbongo ke ko financer ba congolais nga lobi jamais opesi yango okabeli nga mbongo wana te eza mbongo opesi pona osala mosala pona ko aider ba congolais et lorsque j'ai financé plus de 500 personnes. Oh, ils ont la preuve, na ba vidéo. Au financier bango na nini? Au sagi na bango nini? Au pesa bango 500, 1000. 1000 te, et un bateau na pesa ba 1000, na pesa ba 3000, na pesa ba 2000, na pesa ba 500, na pesa ba 300. Mbongo nyonso muta tenga ki na pesa ki epesa mbongo ba congolais, ils en ont droit. On a droit. Et mbongo na bango. Ponité. Obi ke ba congolais ba na droit à déçu maman, obi ke mine de rien au décevoir biso biso to mona rondo koganga ka Chilombo Moyibi Chilombo abo mimboka Chilombo zoka yo moko na soli ka ba 350,000 omo ke bato ba na droit à déçu omoni makambo tous à la honnête mbongo ni za ba congolais moi je reconnais Denise Nyakero na batu na ye ba pesa nga saka Louis Vuitton moko ba pesa nga mapapa mibale ya Hermès wana ba pesa Sandra
mais si les lobby loko na bango eza emballé pa nanga na boya nanga ko donc makele nyonso tosala quand ozora basaka ba Hermès tozora ba mapapa ba Louis Vuitton ozora ba 350 000 donc peuple là na ezoba donc bozoba kabiso quoi bozoba kabiso papa Pero siko pour ba aider peuple fallait la boya ba aider peuple c'était ça fallait pas aider moi 500 personnes on a au bazwa muto apesi yo 350 000 dollars à lobi na yo koya kopesa nga contre entité eza mbongo apesi yo 350 000 dollars à lobi koyela nga bon Denise a fait 350 yo critique bango Denise ne kiro avec 350 000 dollars wapi asala kate azori 350 000 dollars eza na mbongo ayiba ki yo konda na alobi na nga boye branche na fondation na ye ya ko aider basi ezali et c'est dans ce cadre là ndengo solo ba wana na ba voice nga na bande ko boya na bina ko tika la ko mbongo na bino te bino moko bo sala yango alobi soki o edaka ba congolais ya solo ko boya te voice César mais ngana lobi nazo luka nazo défendre peuple congolais et bazana besoin na aider peuple congolais balobi mbongo yango aider peuple congolais na lobi na boyi ba insister mais finalement c'est que combat ngona osala ngona lina ko aider peuple te na opta beaucoup alors en tout cas 500 familles wana o bazui solution soki na kanga ki maboko na bite mbongo wana na kopesa ngo ba kopesa na ngote na boyi donc même 500 personnes wana banga ba mbongo te en tout cas na ibso vérité na apena na classe à bateau yo convaincre te ils en ont droit ngana na classe à bateau toke malembe na fandi na lobi Sandra za muyibi Sandra yibaka Sandra za muyibi Sandra benga na trick na kitweka binoko zwa 10 000 yango yo otena ko sona ngai te yo za mbonga muyibi habité zwa 10 000 yango yo kende ko pesa ba congolais po ngai ko justifier te mais non non ba Sandra muyibi 300 000 wana Denise azoela kyango wapi apeso 350 000 mais papa Pero eza ya muyibi yo dénoncer papa Pero mbongo wana eza ba congolais oui ou non oh là là mais ça ba congolais yiba kiti eza ba congolais yibi moi ça m'importe peu moi le problème est que les peuples donc moyibi ya Denise nyaki on a moi si na autant oyo zo bénéficier nango eza ko importer au lisouté ngana bénéfice le roi yo critique moyibi a payé 350 000 dollars le fait que yo eu 350 000 dollars moyibi aza sous moyibi ta comme moi malamu ko yo zui papa Pero ngai na yebi makama moyibi ya Denise nyaki rote du moment yebi singa keza ba mbongo ya financement na ye ya fondation et le ko les a branche na ye ya fondation ko aider ba maman na aider ye ko aider ba maman alobi kutu na tinda ki équipe nanga mususu na Goma ba somba biloko ba kene ba pesa ba réfugiés ba sala boy et moi mon souci c'est que le peuple soit bien et quand je peux mettre la main dans la pâte na chate ponani Misericórdia!